Chaque news et télévision, l'homme est simple, José Young. Partition ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Bonjour. N'a quoi répondre, n'a pas que binoté, mais n'a quoi répondre bino ba tobozo finganga. Na ba commentaire. Et le koni nesi la gate. Ata filma yesu esi laka. Eza kaka. Hey, babeta e mai. Mais boye bi ke babeta nga mai yango siko. Et le koni ni ya spécial ya sika bozo ebisa batu. Basala yeboy boyebi déjà eloko nini oyo ya siko boyebi sabato o eloko bato bayebite papa bino bokanisi pona nini biso bandeko bino ba congolais bolinga kaka malaria ya moninga problème ekomeli ngai bino bokanisi ekomela kinga pona esengo non ekomela kinga parce que na kendo luka ba droit ya mobali nanga atane bokoti sake kabila na luka droit ya mobali nanga bien mobali nanga oye atika o mutu na confisque ki ba document bibo kesinga na sala ki on pona esengo pe na za mwana mwasi no na za pe na bana na boti pona nini likambu nini esila kateza kaka basala ye boy commentaire bozo ko finga kaka pona nini bibo kesinga batu nyuso baza ba impolia o finga ka batu ngaza muluba ate lingala nanga so na zoloba ezo kana ka chuluba na koloba eloko bino bakasi talobi yango na lingala na bimi chuluba eza eloko ko seka mutu bino ba licence eza eloko ko seka mutu po bokoma boyaka kofinga bozo finga ata bofinga kanga na botala kanga na soni na bino bana basi bofinga kanga botala kanga na soni na za mwasi kitoko bandelo titongo pe mwasa propre na za très joli penza bazota ko kelanga na yo pe tata na bandimi no zotinda bolia singa poison na lolenge nyonso to bozo mona ndenga na o vivre kaka parce que boyebi kenza baza nanga munanga conscience na yo esala kanango kosa no bandimi nengo zo kosa batu wana ke montage tant ba yebisa ko longola bilamba ba yeba so eza montage ou vrai olongola ka bilamba okena osoma produit amba ngotelisa maboko ko maboko lokola mutu bachema ya moto na maboko no kendo kosa no batu yo so kosa na komonza mais yonza ba ko frapper comme kolo mususu ko comprendre te yebisa batu no batika fina ngana kimia mpona nini otindi batu bamena senga na lolenge nyonso so tinda batu basala nga ba continuer ko sala mabe ngala na loba makamu na yo na kipaka yo na kalikila kayo botikala na justice na bino bosala ki enga ya baluba no bosala justice na bino no batika yo parce que bozu pouvoir bo sepela no et si là mais sache que mais si là te oteki lo pango no bolie mbongo no mais sache que au foot un jour continue kotinda ka batu no ba yo finganga continue kotinda bango kaka mukolo moko eloko no senga na excuse na ba tunyos tu ba mama nyos tu ba papa bo pekisanga na lo nkambo yo te tant on a lobby yango ça veut dire trop c'est trop na meli trop na tikala ko bima na meza tina lo ba so ba buzo ba oyo ngai nazo sala ba video na ngeza pona stress na finga mutu te na lobela mutu likambu te ce qui justice ya mokili ba pesa ye raison ya nzambe ezali okoko sa mutu boye mais conscience na yo e o sala un jour na zate pona ko yebisa mutu ke boye oui na ndima mabe nyonso boloba pona nga mais nzambe ne mutu ayebi vérité ya makambo nyonso to bozo comprendre botika vi na ngai calme botika vi na ngai nazobunda na vi na ngai botika vi na ngai calme eza ba makambo tuso eza lokola tango bino bozo ya ko commenter so seni bozo ba pota oyo na ezoka déjà bozo fongola pota wana libanda botika ngai bozo pena ba famille bozo pena bandeko problème ekomela ngai ezaki pona esengo te pe na sala kango pona esengo te na sala kango pona intérêt ya bien bana nanga pe muto ate moko tatikala kotindanga soit disant bolobaka ke kabila soit disant bolobaka kabila wana so kabila tinda kingai famille nga balinga bazala na pasi nga mami nenga nazala na pasi batika mutu wana po apesa $60,000 o Jean-Marie Kabunda pesaka Jean-Marie Kabunda bimisa na kombo ya président akosa qui est président mutu alba libéré Jean-Marie Kabunda pesa Jean-Marie Kabunda na prison non
Kabunda mutabimisa ma ko batika ye. Déjà jamais Kabunda ça na pouvoir. Mais ceux qui Kabila zaki na likamunanga. Alinga futa pe mbongo wana batiki mutu wana te. Hein? Conscience na ba pour libino bandeko nanga ba congolais conscience na bino esala ate. Mutu wana batika ye pour futa mbongo non? Mais ceux qui Kabila zalaki pe derrière moi. Mais balinga batika ye ta. Botika ba kombo abatu. Botika ba kombo abatu. Bobima na vie nanga na sengi bino na kombo nzambe na motema ya boboto botika kombo nanga. Bobima na kombo nanga. Na ye na réseaux sociaux nde ba fi nyonso ba ye bazo sala ba vidéo na bango ba TikTok, ngape nazo sala ba vidéo na TikTok, natanga kombo mutu te. Tata wana natanga kombo na yete. Natanga kombo nete parce que tala lukuta za na ngondenga zo kosa mukili. Pe akosa mukili batu banzimela yeke o ya zolo ba wana eza ya solo. Mais na motema na yabi ke makambo mwana wana zolo ba vérité. Tata pekisa batu na yo. Tata pekisa banzimi na yo. Tata nazo biso pekisa banzimi na yo. Pour ça va continuer au fin nga un jour nga pe na koma impoli. Nga na ko attaquer kaka yo. Na ko attaquer bangote. Pekisa na bino bana na ye bozo yoka no bozana no. Nano bandi osala nga ba live pona ofinga nga ite. Tango tata bino azo tinda batu. Bazo signaler pa batu na ye bazana enzinga zinga wana no. Ka batu ne wana nde bazo signaler nga makambo azo sala. Bima na vinanga. Osi oyo bandolu. Bonjour. N'a quoi répondre. N'a pas que binoté, mais n'a quoi répondre bino. Bino va te poser finanga. Là-bas commentaire. Et là qu'on y est ici là gâté. Ata film est ici là. Et ça kaka. Hey. Babeta e mai. Mais boye bike babeta nga mai en siko. Et là qu'on y est spécial ya sika bozo ebisa batu. Basala ye boy boyebi déjà eloko nini oyo ya siko boyebi sa bato eloko bato bayebite papa bino bokanisi pona nini biso bandeko bino ba congolais bolinga kaka malaria ya moninga problème ekomeli ngai bino bokanisi ekomela kinga pona esengo non ekomela kinga parce que na kendo luka ba droit ya mobali nanga atane bokoti sake kabila na luka droit ya mobali nanga bien mobali nanga oye atika o mutu na confisque ki ba document bibo kesinga na sala ki on pona esengo tope na za mwana mwasi no na za pe na bana na boti pona nini likambu nini esila kateza kaka basala ye boy commentaire bozo yo kofinga kaka pona nini bibo kesi batu nyuso baza ba impoli ya ofinga ka batu ngaza muluba ate lingala nanga so na zoloba ezo yoka na ka chuluba na koloba elo bino bakasi ta lobi yango na lingala me bimi chuluba eza iloko ko seka mutu bino ba licence eza iloko ko seka mutu pobo koma boyaka kofinga bozo finga ata bofinga kanga na botala kanga na soni na bino bana basi bofinga kanga botala kanga na soni na za mwasi kitoko bandelo titongo pe moi ça propre na za très joli penza bazwa ta ko kelanga na yo pe tata na banzimi no zo tinda bolia singa poisson na lolenge nyonso to bozo mona ndenga na o vivre kaka parce que boyebi kenza bazana nga monanga conscience na yo esala kanango kosa no banzimi nengo zo kosa batu wana ke montage tamba yebisa ko longola bilamba ba yeba so eza montage ou vrai olongola ka bilamba okena osoma produit ambango telisa maboko ko maboko lokola mutu batie ma ya moto na maboko no kendo kosa no batu yo so kosa na komonza mais yonza ba ko frapper comme kolo mususu ko comprendre te ebisa batu no batika fina ngana ya kimia mpona nini otindi batu ba menasenga na lolenge nyonso so tinda batu basala nga ba continuer ko sala mabe ngala na loba makamu na yo na kipaka yo na kalikilaka yo botikala na justice na bino bosala ki enga ya baluba no bosala justice na bino no batika yo parce que bozu pouvoir bo sepela no et si là mais sache que mais si là te oteki lopango no boliem bongo no mais sache que au foot un jour continue kotinda ka batu na ba yo finganga continue kotinda bango kaka mukolo moko eloko no senga pe no senga na excuse na ba tunyos tu ba mama nyos tu ba papa bo pekisanga na lo makambo yo te tant on a lobby ça veut dire trop c'est trop na meli trop na tikala ko bima na meza tina lo ba so ba buzo ba oyo
ngai nazo sala ba vidéo na ngai za pona stress na finga mutu te na lobela mutu likambu te ce qui justice ya mokili ba pesa ye raison ya nzambe ezali okoko sa mutu boye mais conscience na yo e o sala un jour naza te pona koyebisa mutu ke boye oui na ndima mabe nyonso boloba pona nga mais nzambe ne mutu ayebi vérité ya makambo nyonso to bozo comprendre botika vi na ngai calme botika vi na ngai nazobunda na vi na ngai botika vi na ngai calme eza ba makambo tuso eza lokola tango bino bozo ya ko commenter so senti bozo zo ba pota oyo na ezoka déjà bozo fongola pota wana libanda botika ngai boza pena ba famille boza pena bandeko problème ekomela ngai ezaki pona esengo te pe nasala kango pona esengo te nasala kango pona intérêt ya bien bana nanga pe muto ate moko tatikala kotindanga soit disant bolobaka ke Kabila soit disant bolobaka Kabila wana so Kabila atinda kingai famille nga balinga bazala na pasi nga mami lenga nazala na pasi batika mutu wana po apesa $60,000 au Jean-Marie Kabunda pesaka Jean-Marie Kabunda bimisa na kombo ya président akosa ki président na mutu alba libérer Jean-Marie Kabunda pesa Jean-Marie Kabunda na prison non Kabunda mutu bimisa mo po batika ye de Jean-Marie Kabunda za na pouvoir mais ceux qui Kabila zaki na likambo nanga alinga futa pe mbongo wana batiki mutu wana te conscience na ba po ni bino bandeko nanga ba congolais conscience na bino esala te mutu wana batika ye po afuta mbongo non mais ceux qui Kabila zalaki pe derrière moi mais balinga batika ye ta botika ba kombo abatu bobima na vi nanga na sengi bino na kombo nzambe na motema ya boboto botika kombo nanga bobima na kombo nanga na ye na réseaux sociaux nde ba finyo so ba ye bazo sala ba vidéo na bango ba TikTok ngape nazo sala ba vidéo na TikTok natanga kombo ya mutu te tata wana natanga kombo na yete natanga kombo nete parce que tala lukuta za nango ndenga zo kosa mokili pe akosa mokili batu banzimela yeke o ya zolo ba wana eza ya solo mais na motema na yebi ke makambo mona wana zolo ba vérité tata pekisa batu na yo tata pekisa banzimi na yo tata nazo biso pekisa banzimi na yo poso ba continue ko finga nga un jour nga pe na koma impoli nga na ko attaquer kaka yo na ko attaquer bangote pekisa na bino bana na ye bozo yoka no bozana nanu bandi osala nga ba live pona ofinga nga ite tango tata bino azo tinda batu bazo signaler nga pa batu na ye bazana enzinga wana no ka batu ne wana nde bazo signaler nga makambo azo sala bima na vinanga aussi oyo bandolu Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So solam, yeah, so solam.